Bande konanga mbote nzambe apambola bino naza toujours na bino lobinde bokozwa makambo nzambe lelo nasukisa ta awa bandeko eza mawa situation ya mai na Kinshasa ti lelo et les gens se demandent vraiment ce que makambo tozo komona eza ko se passer na kati ya Kinshasa na kati ya capitale pai ba konzi so bazali mais tous ces chefs là ferment les yeux na situation. C'est vraiment, ils sont tous déconnectés. Baza bangon sont déconnectés, baza connectés na souffrance, na misère, oyo bana mboka, baza komona te, tota nano oyo, voilà. Mama boto kama terrasse. Yo soka passe ba régie des eaux. Ma terrasse fait ba bolambe la peine non. Mais bon sukola nzoto boza basi. Tant boza basi bon sukola nzoto. Moi si ça ba problème ebelé. On est pas d'intimité, ça ba problème. Non mais ça coupe hein. Bandeko, eza mawa. Donc, so ba yebisio te, eza Kinshasa te. Mais na base bomoni ke eza Kinshasa. Bomoni obino mo ke eza Kinshasa, eza mawa. Situation ya boye biso to yebaka ngote. Bomoni pai bato bazo toka mai, ba camion zoleka, alona ba terrasse wana et pai bato bazo toka mai, bazo ka soni pona koloba ke mai yango tozo mela yango. Donc eza mai balobi tozo sokola. Ya boyoki ndeko wana mwasi azoba mais oui mai ya boye bino sokola ngo bino boza basi. Nzoto abasi na makambo ebele quand même. Ah eza mawa mingi bandeko na ngai. Alors oya boye mboka ezo bonga te ba condition boye kuna bozo ganga faci beto Kabila ye moko pa yavanda kalobaka ke non bandana botama na kutana na ba politiciens o baza bazoba marque ya boye te. Donc les députés, donc bref les parlementaires basala na bango te. Ba nommé ba voter bino so bolo rapport au peuple mais basala na bango rien. Les ministres ne travaillent pas, les députés, les sénateurs ne travaillent pas. Bon, je vais travailler là-bas. Ah, bande konangai. Kaka kosloba, bazo futa bisote, il faut futanga, tout ça, vraiment bande konangai. Eza mawa. Tango na zomo na ba situation aboye. To megala kotala oyo. Muto aliaka to akondaga. Nous avons créé des systèmes qui ont perdu toute forme de compassion, qui ont perdu la capacité à reconnaître le malheur d'autrui dans les décisions qui sont prises. Le peuple congolais n'aspire qu'à une seule chose, vivre dans de bonnes conditions et manger au moins 3 fois par jour. Mais depuis plusieurs années, personne ne comprend pourquoi la RDC, un pays si riche, a une des populations les plus pauvres de la planète. Congo Mikili a rencontré des matières grises du monde entier pour essayer de répondre à cette question qui semble évidente, mais cache le secret du fonctionnement du monde actuel. Dans ce document, nous vous présentons le résumé de leurs réflexions. Alors, pourquoi la RDC, pays très riche, a un peuple si pauvre? Voici les différents facteurs qui déterminent la richesse d'un pays. Les terres agricoles, le climat, les richesses du sous-sol, les terres urbaines, la quantité de la population, le niveau d'éducation de la population, la santé de la population,
le niveau de technologie et d'industrialisation du pays et sa capacité militaire. Seul bémol, la RDC manque cruellement un bon niveau d'éducation de sa population, de bons soins de santé, de technologie et d'industrialisation et d'une capacité militaire presque inexistante. Malgré un très bon climat pour l'agriculture et une grande quantité de main-d'œuvre humaine, nous n'exploitons pas nos terres agricoles et l'exode rural amène toutes les populations des villages dans les grandes villes où il manque cruellement de travail par manque d'industrialisation du pays. Comment alors les Occidentaux contrôlent nos richesses du sous-sol ? La malédiction des ressources naturelles, c'est ce genre de situation paradoxale constatée à de nombreuses reprises dans l'histoire moderne et antique. Des pays riches en ressources, mais pour qui cette richesse est synonyme de catastrophe. La financiarisation signifie que l'économie est de plus en plus centrée autour des marchés financiers. Et cela se manifeste de différentes façons. Il faut s'imaginer un trader en train de négocier des contrats à terme sur les matières premières, dans son bureau quelque part à Wall Street, à Greenwich, dans le Connecticut ou ailleurs. Cette personne est complètement déconnectée de ce qui se passe dans le monde réel. Il introduit une série de chiffres complexes dans cet algorithme qui va tout décortiquer et l'aider à décider du moment idéal pour acheter et vendre, sans jamais prendre en compte que la conséquence, c'est qu'une personne en Afrique meurt de faim ou qu'une famille au Moyen-Orient a besoin de chauffer sa maison. Les prix fluctuent énormément actuellement. Et cela n'est pas lié à une nouvelle guerre du Golfe ou à une crise financière massive. Recevoir l'alerte d'une possible hausse de prix avant votre concurrent vous permet d'acheter avant lui et de vous constituer un stock afin de minimiser les effets de l'augmentation à venir. Produits réels dans l'économie réelle, comme les maisons, le pétrole, le blé, et quasiment n'importe quelles ressources sont financiarisées et entrent sur le marché. Dans ce processus, ils sont étudiés sous toutes les coutures et leur valeur peut être amplifiée. Mais tout ça, ce n'est que de la fiction, parce que dans le monde, le nombre de maisons et le nombre de barils de pétrole est limité. Pourtant, les traders sont capables de spéculer à l'infini sur ces marchandises. Tant que nous ne dénoncerons pas l'instabilité des marchés, nous continuerons d'observer, suite à une hausse des prix, des mouvements sociaux en Afrique, en Asie et ailleurs dans le monde. Les Occidentaux ont digitalisé nos matières premières grâce à la bourse. Nous ne contrôlons pas les prix de nos matières premières sur les marchés boursiers. Des spéculateurs achètent des titres boursiers, stockent virtuellement nos matières premières pour essayer de les revendre plus tard et faire de gros profits. Vu que nous n'avons aucun contrôle sur les prix de nos richesses, ces spéculateurs peuvent manipuler le prix du coltan ou du cobalt à volonté et déstabiliser ainsi notre économie. Aujourd'hui, à Wall Street, ce sont des algorithmes par intelligence artificielle qui décident de la vie du Congolais. Les Occidentaux ont mis en place un système qui a un seul objectif, acheter les matières premières au prix les plus bas possibles au Congo, les transformer en Asie au prix les plus bas possibles et revendre des produits en Occident au prix les plus chers possibles. Où leur propre population est obligée de s'endetter à vie pour pouvoir consommer des produits de plus en plus chers, comme cet iPhone qui a le même prix que le SMIC en France. Et que nous avons créé des systèmes qui ont perdu toute forme de compassion, qui ont perdu la capacité à reconnaître le malheur d'autrui dans les décisions qui sont prises. Et si nous ne résolvons pas ce problème, nous allons tous souffrir. Beaucoup plus que par le passé. Nous allons souffrir davantage. Une société dépend directement de la santé et du bien-être de ses habitants. Et le fait que le système ait dissocié le bien-être économique du bien-être de l'être humain, l'essentiel et la ndenge manifestation de ce grand pays na biso rejet. ezali riche mais eloko moko malonga ekosalama te bandeko. Chine aza ko bénéficier na ndenge ya kosakana te yango wana bandeko bozomona
bato oyo ba décider balingi te pays wana ezala dirigé na moto atangi parce que moto atangi na souffrance au peuple aza komona moto atangi ako comprendre aloba te toko konsidérer boye te mais moto atangi na été en plus pas seulement kotanga te atangi na été akoli na vie ya pasi atikali kozala na voiture moko ya bien te na vie na ye atikali kosomba ndako moko malonga te na vie na ye mais balobi na ye ke okosomba bateau bi okosomba avion alors soko ondimi bacondition wana tiao zalani Mobutu tobana ko-encadrer yo ko-protéger yo pe militairement et mutako azana droit ko beto coup d'état te ndenge bayebisaka bila okovanda 2 mandats coup d'état kola te ndenge bayebisa Tshilombo okovanda ti na 2023 eloko eza te soki oyoki obiso yebisi yo mais soki yo olingi kosala neti bato oyo bayebi accord wana te olingi osala neti ondimela bango keba wana okobanda okende neti nyoka alors soki okende neti nyoka okomona oyo koyela yo bambongo nyonso topesi yo tokobotola yango korambourse biloko nyonso yo osombi partout tokokanga yango bambongo bomi partout tokokanga yango donc yo eloko eza wana il faut obtempérer à nos ordres oui chef signé osigné esili donc bino bakongole botikaka kolobaka na bino kaka tolobaka ya kolekisaka balere mais lokola Tshilombo cour constitutionnelle elobaki ye président na monde atie bayebi ye siko président tant que 2023 na ebeti te eloko esalama eza te eloko esalama ya te Fayulu soko alingi ameka kosala eloko moko boye neti manif mpona kotrouble ordre ya mboka ekobebela ye mpe donc na moment oyo tozasuna eloko moko akoloba te toza na eloko moko akosala te bandeko tala vraiment mboka oyo etoni mbongo ya ndenge oyo tala mpe batoka mai na Kinshasa bo sikoyo wana tomona na Kinshasa sikoyo na mbandaka situation eza ndenge nini na bakisangani situation eza ndenge nini na bagoma eza ndenge nini parce que na kati ya kini soki eza marke oyo donc eza mawa mingi bandeko na ngai bana wana sikoyo bazotoka mai ndenge wana bakosokola yango pa kotoka mai mosu ali te sikoyo nango bakolambela yango sikoyo nango maladi ekoya bakokufa donc pays eza dirigé na bateau batanga te na bateau oyo cœur eza na droite c'est pour cela bandeko tokotala baluba après 2022 na basuka wana suba bano lobani parce que soki kaka ano esili ano tokobanda ba comprendre déjà parce que ano kobanda eza année ya suka 23 nde président so akoti tokotala baluba ndenge nini bako changer ba maloba parce que jusque là baluba bazo accompagner toujours Tshilombo béton toujours Tshilombo pona bango na oya bazui victoire moko osakana te entre-temps na RDC pa na ye moko aza ayi na ba province nyonso azo ko kosala eloko moko te balingi ye te okona osepela na oya bona mboka na yo do bandeko na ngai namona ba peuple o baza ndenge mosusu mais peuple luba eza peuple moko on amoni vraiment que aza très ingrat incompréhensif donc bazo sala ozo comprendre na yo rien sikoyo tokotala bango so Kabila zwi baluba nyonso bauti bambujima ikananga baza na Kisasa kuna bakozongisa bango bapai bautaki po batondi kuna bakozongisa bao pa bautaki malere koyela bango ya kosakana te pour le moment bazo comprendre rien donc moluba okoloba ndenge koki pour lokola bakatange bazoka pouvoir bangala bazoka pouvoir bakongo bazoka pouvoir esengeli bango bazwa pouvoir bandeko nakolakisa bino na video 39 na 40 nalakisa bino Rwandais moko azaki na FARDC alo bakangaki ye bamonaki aza Rwandais bakangaki na banzete partout alors suka nango bakendaki kotumba ye
alors nakolakisa bino moto oyo batie ye aza na kati kuna azozika. Voilà. Donc donc Rwandais aza na se kuna, aza na kati ya se kuna pa nini ali. Ndeko liwa ya somo o babenya o somo batie kuna azotala, batie kuna azotala. Donc soki tozalaki na ba résistants, pas des noms, hein, des vrais résistants na Kinshasa bamona par exemple Kamere basala ndenge wana barwande muso balinga okima, so bamona niti Kamere Bugera basala bango ndenge wana de baso basi bakima. Tala batu bamoni pasi eleki ya mingi, pasi eleki ya mingi na Kivu. Tala siko ndenge babandi ko raisonner. Tala mitema do bazuyo oza ko tala bakangi yo babiloko batie okuna batie moto. C'est vrai ça mabe mais toloba nini bandi ko ngai. C'est vrai ça mabe mais toloba nini bazokufa. C'est triste hein. Bazokufa. Eza mawa ya mawa bandeko. Ah là là, nazomona pasi na téléphone yo voilà. Alors bandeko tokotala lisusu oh là là emote tokotala na lakisa bino déjà moto ya konda wana oyo azali totaliaka te nani Kagame. Batu bandeko batu moko na mboka na biso batu ya Kamere babandi kosala ba prière po Kamere babimisa ye. Ndeko nanga eza batu musu pe bakotumba kezeti batu ndenge wana. Kamere c'est un voleur. Kamere na bana bino avant ayiba bakanga ye c'est un serpent à 17 têtes. Na yebisaka bino ngo siko batu baza ko prier po ba libérer ye. Ba libérer moyibi. Mais tala ba condition batu otako mai. Tala école to monaki na Équateur. Batu wana basali na ndenge na bango mais baza payé te. Basenya baza payé te. Ambassadeur ya Europe 9 mois sur 6 mois impayé. Yo yibi mbongo. Bino so ba miyibi. Ya na lobaki boye bisa nani oyo muto nani oyo melaka banki wala nani Kimbuta. Boye bisa en Afrique du Sud personne ali azo na Kinshasa. Boye bisa soki alingi bakamute Kimbuta zo na ici. Na mbongo yo yibi. Bakie kuna belé ka Kimbuta te bakie belé mikolo o ba yibi ya mbongo bakie kuna siko belé bakofanda kuna na ba mbongo. D'accord, tota nanu bato yo bazoko osambela pona Kamere po batika ye abima aya suko yiba. Voilà. La 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 la.
tosanganaki mpona kosenga nzambe akota likambo oyo ye moko mokonzi na biso alobaki quand na lopoto alobaki lorsque les hommes s'écartent de la justice Dieu rétablit la vérité jusque coûte yango toyaki lelo mpona kosambela tosenga na nzambe asimba mitema bajuge baloba bosolo oyo elomomaki te mbula oyo tikolela toyaki tozongisi nyonso na maboko ya nzambe mpe tokanisi ke kala mingi te tokosepela oyebi mokonzi na biso depuis kala tolobaka yango aza innocent na makambo nyonso oyo biso tozosenga na justice que justice soit faite donc baloba penza oyo eza solo et puis président na biso azala libéré et acquitté tout simplement. Confiance na biso ezali mingi na ba principe na état de droit parce que état de droit ezali kaka condamnation ya ba coupable te ezali pe acquittement ya ba innocent jusqu'à preuve du contraire ba démontrer biso te noir sur blanc que Vital Kamerhe a détourné 57 millions. Jamal andimai kazwaki 57 millions pe bandaku eza na Angola, eza na Tanzanie, eza na Kanchachi 211 maisons déjà presque habitables. Lelo est commis Foulou, est commis Zamba par la mauvaise foi de certains Congolais. Donc, na appel awa, tozo senga na juge appel parce qu'azali juge moko actif, azali na pouvoir ya ko réouvrir débat, azali na pouvoir ya ko réorganiser ba enquête. Tozo senga na ye à tenir compte na ba éléments nouveaux oyo notamment gouvernement lobaki banda ko ezali ba côté en place une commission pour qu'il y ait constaté banda ko ezana Angola par-ci par-là. Otosengi pe justice ya mokili ba juge nyonso bakozala na kati ya procès oyo en appel bajala na impartialité donc pour que tozana elikia ete mokonzi na biso Vital Kamerhe otoye lelo kosambela awa na cathédrale otika ye na maboko ya nzambe po ete nzamba batela ye pe apesa ye makasi. Donc batiki batu nyonso bazui Kamerhe batie na prison pour rien nana beti inanete ngalo baike aza mutu foba kati la plus de 58 ans de prison donc nana beti inanete bino bozako revendiquer mo yibi abima amedi boza quand même kiloté vraiment boza kiloté donc bozo défendre mo yibi ko mo yibi abima ne ta okine za na yango. Bandeko na banzi bomoni c'est ça l'essentiel et loko yo vraiment zo pesanga pasi mingi yango yo mama boto kama terrasse nyoso ka pasi ya bare shi dezo maya terrasse fe ba bolambela pe nango mais bon sukola nzoto boza basi tant boza basi bo sukola nzoto moi si aza ba problème ebele on ne pas d'intimité eza ba problème donc eza kufa oso bakisi boza na mbongo yo ezaka na mbongo terrasse capitale ok ça va bandeko soki botali yango ezoloba na bino nini bandeko na ngai soki botali yango pays eza dirigé na ba villageois bango mo batondi kuna bango bazomona na mbujimai batoka na bango mai ndenge wana bon soki bazotoka siko oyo ya biso na mboka na biso na ndenge wana ezoloba bango eloko moko te voilà c'est triste mais tout ça nous devons supporter
eza mawa barula ye na Kenya barula ye na kingakati barula ye voilà. Donc interpellation ya ba congolais ezali Félix akendaki avant nano akende na Égypte na ete soki azongi avant que en Égypte tout le monde premier ministre ya Soudan ayaki non ministre ya affaires étrangères je pense ou premier ministre ya Soudan ayaki na Congo okutana na Félix après ministre ou premier ministre ya Soudan oya okutana na Félix na Kinshasa tout le monde président ya Éthiopie ayaki na Congo akutani na Félix. Alors bato wana mibale baye okutana na Félix pourquoi baye okutana na Félix parce que samedi donc lobby après lobby pour la bino Félix azali kozwa présidence ya Union africaine. Nalobaki yango na vidéo ya lobby ke kozwa présidence ya Union africaine pour la Félix ezali mérite te, ezali élection te. Kozwa présidence ya Union africaine ezali l'histoire que le président Union africaine basala gestion ya Union africaine ezala tour des rôles. Donc les lots d'Afrique motezo dirigé après 2 ans ekozala mboka mususu après 2 ans mboka mususu ti ce qui basilisi les 54 pays d'Afrique bazongeli lisusu na numéro 1. C'est comme ça oyo bayoka ndenge bayokana au gérer Union africaine. Alors et on coïncide que cette fois-ci présidence de l'Union africaine est au Kenya na Congo. Donc ezala makako muto azana pouvoir, ezala milu muto azana pouvoir, ezala idiot muto azana pouvoir, ezala un intelligent azana pouvoir. Cette fois-ci la présidence est kozala na maboko ya Congo. Alors voilà pourquoi ces présidents, ces pays bazali koya kokutana na Félix pour na agenda na bango qui demande l'intervention de l'Union africaine. Na kati ya agenda wana, boyebi très bien que bamboka lokola Égypte, mboka lokola Libye, mboka lokola Tchad, mboka lokola Éthiopie, mboka lokola Érythrée, mboka lokola Djibouti, mboka lokola Soudan. Bamboka na nyonso vi na bango ezali ko dépendre na mai ya fleuve Nil. Vous voyez que fleuve Nil est banda en Afrique, et banda na Uganda, ti ekenda na Égypte. Donc bamboka wana nyonso fleuve Nil ezali ko traverser, bazali na mai mususu te, bazali na ba fleuve mususu te. C'est-à-dire que vie na bango ezo dépendre na fleuve Nil. Alors bilanga na kati, komela, kosukula, misala, baïjine, tout ce qui demande l'eau. Pour na bango, mai ezali ko uta na fleuve Nil. Alors, ce que fleuve Nil est athée, il y a un problème na Égypte, il y a un problème na Éthiopie, il y a un problème na Soudan. Alors, bamboka wana nyonso. Bamboka wana nyonso bazali ko dépendre na fleuve Nil. Alors, ce qui bomoni fleuve Nil ezali fleuve moko ya munene te lokola fleuve Congo. Ezali fleuve munene te lokola fleuve Zambèze. Ezali fleuve munene te lokola Amazon. Fleuve Nil lokumu nango ezali que ezali fleuve ya molai na mokili. Fleuve leki molai na mokili mais ezali munene te. Alors, na moke nango o ezali ba pays wana nyonso bakabula mai, irrigation pour na bilanga, pour na baïjine, pour na misala mususu bakabula yango, mai wana na tango ezali kokoma na embouchure na Égypte, mai ekotikala moke lokola mwa rivière. Alors pour na Égypte, pour na Éthiopie, mai wana ezali moke ezo suffire te. Banda kala, bamboka lokola Égypte, mboka lokola Éthiopie, mboka lokola Soudan, bazalaka na intention yako benda mai bakomisa fleuve Nil munene mai ezala ebele à partir ya fleuve Congo. Fleuve Congo ezali munene pona bango na côté nord-est ya mboka na biso na province orientale basala tunnel wana euta na fleuve Congo ekende kokota mai ekende kokota na fleuve Nil. Ce qui mai ya fleuve Congo, une partie ya fleuve Congo ekei na fleuve Nil e okoma munene mai ekozala ebele alors ekosuffire na ba pays wana nyonso na tangi.
sikoyo baprésident ya Égypte ebele, baprésident ya Soudan ebele, baprésident ya Éthiopie ebele, bazalaki koinfluensaka le gouvernement ya Congo toloba ya Zaïre pour que banégocier kozwa mai ya fleuve Congo. Mobutu l'a rejeté. Kabila, Laurent Désiré Kabila l'a rejeté. Joseph Kabila l'a rejeté. Mais danger ezali sikoyo tozali na patin, tozali na président idiot. Oyo que ye ayebi kosala analyse te, ayebi koloba non te. Risque ezali parce que ba pays wana nyonso solution ezali nini, ndenge nini pona kozwa mai ya fleuve Nil. Ezali soit un basenga d'une façon humanitaire na Congo ou bien na Zaïre, bapesa bango mai, batobola nzela ndambo mai ya fleuve Congo ekota na fleuve Nil. D'une façon humanitaire, qu'on présenter na Congo que non, voilà, Égypte, Soudan, Éthiopie, bazali na problème ya mai. Alors, bozala ba humaniste, bozwa ndambo ya mai ya fleuve Congo na bino, bopesa biso to résoudre des conflits parce qu'il y a un conflit entre ces pays. Conflit où ezali tozomona ke ekokoma na bitumba, ezali conflit entre Égypte na Éthiopie. Boyebi ke Éthiopie bazana problème ya courant ya mwinda. Éthiopie bas décidaki basala barrage hydroélectrique na fleuve Nil. Donc bakanga mai ya fleuve Nil, mai wana siko etonda, soki etondi ekweya na se, kuna basala ba turbine pour epesa courant na mboka na bango. Alors, l'Égypte s'oppose à un barrage hydroélectrique au ya Éthiopie. Pourquoi? Égypte balobi soki Éthiopie bokangi mai wana ya fleuve Nil, biso na se côté ya se mai ekozala ebele te. Toko souffrir pour na misala na biso bilanga na biso na kamusu parce que tozana mai musuti. Mai o tozana ngo pembeni ezali mai ya mungwa. Mai ya mungwa basopa ngona bilanga te, bilanga ekozika. Alors, l'Égypte menace l'Éthiopie d'une guerre. Soki Éthiopie bakati basali barrage wana basilisiango. Éthiopie babanda déjà kotonga barrage wana. Et comment déjà pembeni ya soka eloko etikala sikoyo bakanga mai. Construction ya barrage c'est là. Etikala sikoyo bakanga mai. Alors, l'Égypte azali koyebisa na Éthiopie soki bo meki kokanga mai tokobunda la guerre. La négociation ezali epelé pour que babunda te. Mais en tout cas, l'Égypte ezali prêt pour babunda na Éthiopie, ce qui Éthiopie ba meiko kanga maiwana. Alors, solution ezali ndenge na uti koloba que ces pays là bango nyonso traversés par